Yene femme africaine, vérité ma dièse. Yene mama sociale, vérité ma dièse. Yene strela. Abouti kozana lufu namona na règle sociale bato bazo publier que notre disciplinaire aza na prison itoyoka na biso ba les ondi omoni batamuki baza nini balinga bayoka shit ya moto eza première fois ya biscalité eza pona linga peka musana nga bilete ebunganga na lufu mais nakenda concert nazonga elobama nde mosusu l'amour oza na on ordre pe ozo expliquer ye ke na uti esika boye nazokende boye tala mais acompliquer yo kaka moi j'ai fait 6 jours presque à une semaine en prison ya mbanza kongo ya kinzao bembe ya kopola elelamaka kaka na bana ya papa na ye donc nazo baku te tellement nazala déjà na esprit wana ya koservir mokonzi ya mboka na kozala wana naza spiritas j'aimerais spiritas naza wana pena ya tembe et que soit bacirconstance soyoya na kodéfendre kaka mouvement na nga. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMAX TV et à tous les fans de Maman Vérité. Maké c'est Niki, la polyvalente, autrement dit 4 fois mère, par la bonté du Dieu très haut. Les nôtres sont dans l'émission Abisso, Otobengaka, dialogue de sage et pas Yabato Mitou et Salaka, Bato Yoba réfléchit, Saka, bien le cola. Maman Vérité, Maké c'est Niki, la polyvalente. La plateau Nabisso y a VMAX TV, le nôtre Yambelibino, invité Nabisso spécial oyaza spiritas aza moko parmi bakonzi bazo kamba bazo gouvernement ya ba spiritas ya Latini Wata Vérité Watanabe en direct d'Angola précisément na kati ya capitale na Luanda toza awa na Kobolia autrement dit Kabemba pour faire part na kati ya famille Kabemba et vous partout dans le monde on a profité pour saluer bino aza RP wana eza approbation ensuite eza relation publique na kati ya ba spiritas ya Angola précisément na Luanda et bon on a profité pour saluer maman présidente ya ba spiritas et on a profité à l'occasion ya ko dédier ba joyeux anniversaire parabéns pavose Amelia mwana mwasa motema monene pe motema malamu yende azo encadré ba spiritas nyonso na kati ya Angola, précisément à Luanda, même 10 millions de fois répété, Amelia Mwanda. Sans plus tarder, nous avons ça. Invité Nanga, na plateau na biso ya VMAX TV, na émission, la dialogue des sages. Boa tarde, Kobolia. Boa tarde, Vérité Maké c'est Tiko. Spiritas. Vraiment, na c'est le mot là. Mais toujours dans ce monde chic. Temps de la grâce. Ok, temps de la grâce et puis chemin de la gloire. Déjà, tu peux qui tourne à viser dans la permission. Ok, merci beaucoup. Tu as un chemin de la gloire. Babi, chemin de la gloire, toujours, besoin de besoin de sommet. Ah, donc, il y a un autre pour me voir, s'il n'est pas place au père, on a dit ça, on a dit ça, ok, merci beaucoup. Merci pour le plateau. Ouais, merci à toi. On a dit moi, Kala. Ah, Kala, Penta, Kala. Moi, Kala, pour moi. Tellement ce qu'on a eu qui la team Wata et comme le Bamana Baningé, Mogobo, il y a du toko Lissoso, Tozo Kaka, Tozo Landa. La monnaie faut nous Lukayo, Penta, pour que c'est la bisse. Vraiment. Bonne santé à la team Wata. Ouais, mouvement de mes abonnés uniforme. Mouvement allés et puis, tout un programme à Bisso et à concert au Kisangani. Ok. Nous avons 2 jours à Kisangani, nous avons VIP, nous avons populaire. Au bêta le 28, là le 29 novembre. Mouvement na Kisangani, batoto ya Kisangani, mouvement zoya wana, bon savourer la bonne musique na moto na tembe. Et puis ce que si tu as na programme sous Oezali, finissage de l'album du groupe. Oui. Nous avons en cours ya studio. Mais wana to wana.
toza na kati ya Angola précisément toza na Luanda na capitale na biso na yebi ke ba Spiritas ya Angola vraiment bosaka force depuis toyeba hérité Watanabe moto na tembe azala force na ya makasi so ezala na Angola so na solo ba Angola dans des cabines kunene pour na so tant ko fréquenter ba Spiritas même na Wambo na zo profiter ko pesa kadema tumona na Kwitu na Lubangu vraiment na visiter ba Spiritas mingi ndeni ka mouvement na bino awa na kati ya Luanda ba Spiritas ya Luanda boso évoluer comment évolution ça peut très bien évolution ça très bien et puis nazo profiter pour pesa mbote na administration générale ya ba Spiritas Angola Luanda ko banda na cordon na biso Albert Lapulga oui na maman présidente Amélia Mwanda on a profité pour souhaiter ba joyeux anniversaire que du bonheur nzamba mona yo maman asangisi ba Spiritas nyonso ya Angola nzamba mona yo Amélia Mwanda continue mutema malamu zaka nango lobeza ya nzambe donc et pesa melio la chance de pesa mela mukinya sote donc joyeux anniversaire Amélia Mwanda na pesite Fallon Kambote oya biso ba Spiritas na pesi cordon Albert Lapulga cordon na biso numéro 1 ya Angola et puis administration mobimba so na bien administration za place na mona ba ya edinding à trésorier place na mona ba CG Yannick Mopepe ba marketeur na biso sa Paulo Gucci place na zo mona ba fondé Njilwa la Pulga de Kabinda akunye comme li ya to koma na poso ko bandi makambo ba tellement ebele ba administration là so mona ba ya sa nzamba mibali donc administration ba ritana kasha moko na bango tika to sola na pete ko ya na bango bazawa na do baso mériter ebele ko bango de baso la force ya la team wata vraiment to lingo obetela biso no mo masolo ya la team wata na kati ya Angola na ebite bo évolue aka koma pona moni boza ebele omoni sika bato baza groupe ya bato ebele bazali aga ba confusion ba esprit ya ba guerre ko wela na ba titre ba pouvoir ba course au pouvoir siko bino bokenda ndeni non omoni biso eza vraiment c'est toute une entreprise ko banda yemoko chef suprême na biso hérité Watanabe yemoko tia pesa mot d'ordre habite tout le monde tout le monde dans le monde a Spiritas toza te ba baza boye te biso tout toza tout a Spiritas et puis toza na communion moka bien auto partage ka biso tout ba Spiritas ya Angola Luanda de Kabinda akunene et puis on a Luanda na ba administration na biso tout donc toza pena bien ya makeli les até ya matati zate pe toza sa musa na biso ndenge et bani donc c'est ça quoi toza pena biso on se bien donc boza unis en même esprit en même langage d'autres bato batako tonga tour de Babel bazaki unis bazo évoluer bazo avancer c'est une nomination na bino ezala ndeni ponga na yebi oza ki disciplinaire na kati ya ba Spiritas ya Angola mais le nazo ko komi relations publiques RP nomination na bino ezala ndeni wana eutaka ba ordre epa ye moko hérité Watanabe moto na tembe to bino mo botalaka par rapport à ba capacité boza nango entre nous bomoni kete to nommé moto to surnommé non administration ya Luanda etambolamaka sous ordre ya administration ya la team Wata international oui ezate biso mo amto chaka teni donc vous tra pas likolo et kiti batali pe selon fonctionnement ya mutu selon critère ya mutu ba mo pena que non place on a la relation publique faut to chailler kobolia po azana capacité ya ko assumer po etali relation publique ya ko benga bato oto la ça rappelle nyonso on a besoin à fréquenter biso ba numéro ezali ba site ezali akili komela biso donc totalaka donc ceux qui va pesi poste wana c'est que ba pesi ngo pambate donc tout ça que eux outra likolo yango ekitaka tina biso na Luanda donc ba différents postes ça pena administration ngela lobi place au mona ba CG ba secrétaire ba trésorier ba caissier au mona ba RP au mona marketing au mona ba assistant donc tout ça pena tout une groupe oyo tout ça pena organisé donc yango ba nomination ya biso e utara likolo et uti likolo l'administration générale ya la team Wata international ndi yango ya ke pana biso ko ba pesi muna mutu poste o ati ko signer selon capacité oyo ko sola siko but na bino zakani ya rassemblement na bino pour que la bino na kati Angola boza ba responsable oyo abundaka na point na yo
oyo pa bungana na point na ye oyo abungana na point na ye mais so ntango bosanganaka chaque fois na baréunion bosalaka biti ezaka nini eza kaka tosangana tobongisa programme moko mpo kala te héritier watana bakoya na ngola mpo toyamba ye to ezalaka pena ke eza lokwa mutualité nde toyebaka na kongo boza wana ndenge obi eza administration eza bien posé ezalaka ke tosangana soki héritier alinga ya ebongo toyamba ye to accompagner na baconcert to bosanga ndenge disons eza ke tosangana no vague maté oui si tosanganaka ezaka po topesa les meilleurs na oyo ezali orchestre na biso la team wata donc si tosanganaka wana eza ke po tobongisa baprogramme na biso supposons leader a besoin aya mboko au Luanda avant aya administration à Luanda il faut aza au courant des dés il faut asala oyo ke aki ko interpeller batu ko pesa batu message et puis ko fortifier batu et puis kozala aimer na Angola mobimba donc yango wana to vanda rapona osola oyo ezali ke ba ko garder mouvement na biso pour lobby na biso ezalaka bien donc to pesa les meilleurs et pas mokonza mboka donc na sens wana to sanga na rapena pour l'organisation ya mama musala wana bozaka payer na ye moko oyo aza le président du groupe héritier watana de mokona temba futa rabino po fika ba kopino dans tout on me pesa comme un esprit na kati ya move lokola la team wata bozaka payer moto na salaire na ye kuna non premièrement to sala yango na mite pona salaire to sala yango na bolingo na amour pena ya kifrère po héritier aza mission moko boye oyo de vie soko okutela ye okocomprendre ele mosusu ke oyo balobelaka ye epa bato mosusu aza bongo te aza vrai jeune oyo asangisaka bato aza moko oyo apesaka baide oyo asungaka mpe bato oyo na mosusu alongolaka mpe moto na vie moko boye akomisi oyo mpe su likolo donc tosala yango na bolingo wana nanu et puis de deux musique eza na bafaçon oyo emarchaka eza na mosala moko te oyo na mosusu ke na vandi shenga na sokoli apart na biso bolingo ya frère na biso na sokoli na lati nanga boye nde vemaka alati le t-shirt ya mama mele ya mwanda vandi na tuti transport tolue sika donc tosali bagage tout moko boye dans le pamba kaka te tozana ba retomber nango oyo toyebi musique nde fonctionnaka donc premièrement mpe nano ezaka ke bolingo ya artiste na biso oyo alakisaka biso oyo eza na baartiste ebele oyo balider ebele mpe toyebi okozwa talent mosusu ya kovanda na ye te okozwa mpe temps ya kosola na ye te mais héritier watanabe aza ministère moko exemplaire oyo azalaka uni aza social asolaka na bato place oyo akutila ya mosusu ide mo eza stoppe aki koevole mpe apesi bino ide donc yango omoni na sens wana donc toyebaka nini oyo tosalaka tozongiselaki bolamu kaka oyo ye apesaka biso. Merci beaucoup wana ezokende malamu ja profite à saluer Rit Cassandra Kashamboka Rit Cassandra ye yango double fonction ba grosse salutation bisika ozali yo pozo faire part na kati ya ba la team wata quoi ambote bele sika ozali. Merci beaucoup Kobolia na moni yo pozo na amour na affection ya la team wata makasi ko tubo na moni pendant citer ba kombo na bango te a tozolobela la team wata siko la team wata pour le moment eloko nini esa koti na terrain soki koti na luté azo promettre ba fan na ya mobimba nini omoni premièrement na episode vemak biso za mikolo na mataka pena boy na plateau donc même yo mo faut comprendre pena que non oyo RP ya ba spiritas ya Angola Luanda c'est ça et puis sur mokolo c'est ça donc ba question ou soit ba makambu ya ba orchestre misusu donc tolinga ko beta ngo pena te to sola oyo za kibiso donc tosala émission moko boye lobi nango yo moko eza dialogue de sage là si ye moko mokonza mboka vandi héritier watanabe ke je sali sasa vandi azolanda ayebi ke elema na nga za wana azotya litoi akoloba nini akorépondre nini akosukisa ndenge nini yande tomonaka sujet ya dissertation eza na introduction eza na développement après oke na conclusion c'est ça oko bayone na introduction bien développement bien siko conclure bazozela yo yango wana siko likambo wana linga so na mati na plateau
na beti masolo oyo eza ya biso nde liadengo so ayebisaka ngai donc 2 fois 3 le béton donc sola oyo eza ya biso oyo eza ya biso mpo latine wate etalanga so na mingi koderoute na information oyo naza na capacité ya kosola te mpo eza na bato oyo baza na capacité ya kosola na bainformation mosusu ya mouvement neti bamarketeur na biso Francis Diba ye aza marketeur international donc ye nde mutu aza na capacité ya kosola baquestion mosusu oyo mosusu oyo okotuna biso oza bato moso na kosola nasemilite kaka na kati ya Latine Wata mpona minute oyo nazwi deja message ya Amelia Mwanda wana komeli ngai mama vérité page favor solola na kobolia makambo etali baspirtas ya Latine Wata. Merci beaucoup mama nalandi conseil na yo toza kaka tozongi po ta mosusu tolinga tozongi siko na kati ya Latine Wata siko pesa biso nano mwa d'information sur Latine Wata nini eza siko ezopesa mwa mopepe na kati ya terrain te toza na zala magode eza wana deja oyo ebeti monde entier oti siko yango mpe tokobina yango suti na bafeti zala eza deja na marché magode eza wana et puis tozela l'album du groupe oyo bientôt a déjà mokonzi aoservir biso yango donc à part wana na des concerts na biso toza nango à part wana mouvement eza à bon et uniforme donc nayebi ke dans quelque temps tokopesa les meilleurs eta bafani na biso oyo balandaka biso yango nazoprofite lobi nango tive mabeka abi les meilleurs au mokonzi opesa na bafani na ye eza ke azo soulager bango apo ya soulager biso nde toza l'album du groupe EA comme ça to savourer banzembo kitoko oyo eza na kati ndeti banzembo ya ba Cédric Mungu to monde banzembo ndeti ya ba Jérispi chef na biso po na profiter kopesa ba mes condoléances auti obungisa papa elandi un mois après abungisi sous maman donc chef Jérispi ba mes condoléances place aux ali chef eza nzela ya biso tout donc yango wana ya par ça tozela o mokonzi mboka kwa biso tokende nango ti na bafeti donc eza bon uniforme mais bayebisi nga héritier Watanga baza tout dire na bino baspirtas question bozosala befort moko partout bozali mais balobi atikelaka bino bespace te aza dur trop même soki aza na ngola ndenge tomonaka bato mosusu toyeli mpena masolo na bango te bazala mwa play na basoldat na bango ya makasi mais bino boza basoldat ya makasi mais azalaka mwa trop aferme na bino nayebi te eza vrai oui eza mpona basavoir faire na biso mutu soki oza na savoir faire na yo yango yo moko alobaka bi na kontaka premièrement epa na bino baspiritas basoda makasi donc ti alobaka bongo alobaka yango pamba te donc akontakse biso mpo amonaka les meilleurs oyo topesaka et puis atalaka na bafaçon oyo tose comportaka même na batele alandaka yango monaka atiaka mpena mayele epa na biso nde omona yebisaka levege la poule de cordon abi na tiaka mayele na nga likolo ya baspiritas na ngai donc yango omoni communion oyo tozalaka nango yango wana biso na mokonzi ya mboka le chef Sylvain Héritier Watanga. Ok, merci beaucoup. Ozo baposer, ozo na maîtrise makasi ya makambo. Na problème te. Donc wana bena ndaku ya. Na ngata na problème te. Ndaku ya musuni ya mubesu. Na ngata avant mata ti na wana na ka président des Abeninga que je salue en direct de Paris président des Tabouchkop. Abeninga tinga bi yo soko leki na émission na kasi pe na kontaka sérieux préposé ti oloba osola kaka oyo tali Latine Wata bamakambo boya bamitu pasi et comme un peu pasi biso to kota on peut so koti yango ya ndeto osali kaka ba jemoro biso na donc on comprend yango moni posa de juge sali en passant na lingana lobelo moko omoni vema na vie il faut koyeba ndeto ba na portugais andamento donc faut koyeba kotambola c'est ça koyeba kotambola yango esali biso toza lelo ti yo moko lobi poste ezalaki mosusu emati eza selon kotambola na nga donc Latine Wata eza vraiment grande entreprise
ok ezo sunga ba jeune ezo mema ba jeune poto présent orchestre moko te oyo ezo voyager na minute oyo lokwa la timu wata ezate mais ndeti na kati Angola awa héritier Watanabe na la pension na moto te baba soda makasi baza na kati Angola ko be for nyonso bosalaka mais comme si nanu peta pension ata na moi quelques groupes amema bango poto te wana ezata debat bato oyo baza na ko expliquer yo po tozalaki na bango awa po mpe bakeba mikili na travers ya la timu wata ndeti bamisi wata totori na direct de Paris ali soda ya héritier na mboka oyo lelo ana Paris amisi wata totori na keje sali chef d'état major ba Jean-Jacques Bazola oui Jean-Jacques Bazola ana Paris Belvino wata totori les créateurs des idoles bana ba Paris temenga na olinga yo ko kende so na yo ki to kepe ne fort ya la team moya et ça bien makasi eza siko to pesa tanata yango na belle au mobo na réunion ya Kazenga et puis la félicité ba spiritas ya Kazenga vraiment bozala inini na bisaki bino bo landa o ezali ba instruction so bolandi o ezali ba instruction to ko sa musala bien na kata mboka oyo ba spiritas ya Kazenga on a ebisa bango na bi biso to wele la kate n'est pas dit que ça moni Vmac a une carnet qui carnet libanda wana na moni ndongo rouler après na envier wana seke na kangeza banzela na nga donc na vie to envier gate ba obakei eza bien baza biso baza na Paris bazo défendre ba kuchima lela baza wana yale ba modi zenga garçon noir baza wana donc bazo défendre ka o eza biso biso pesa na tena biso to kokoma isusu pe bakoya bako remplacer biso ozarana bango soit to binga na ba chombo donc to zaka likunya te côté bi que to zaka solide biso tout voyage eza ikambu ya temps donc to pesa ra temps na temps donc yango OK merci beaucoup ba pesa temps na temps là j'en profite à saluer Kofi Matuka Mankoi Kaza MM Production Kofi Matuka Mankoi en direct des États-Unis en direct des États-Unis grand pays ya yango balosako merci beaucoup Kobolia et le moment na linga na lobaliso sopo eza mo ba rimer to yo pa na CC à part poser la rimer eza obiso moko misu na biso ezo mona pa matoi e yoka na bane 2022 na ba 2020 2021 2022 2023 2024 ndeti na ba début ba spectacle ya Angola boza ko pesa moto makasi ntuka banda olengisa donc quand tu regardes ba spectacle ya Angola vraiment banda ko pitcher makasi mais surtout tali lelo ba spectacle bola li pongi actualité zate quelque chose besoin ça ba réunion de ngolo baki des jours passés à tenir tous en interview mais okenda ko répondre na réunion ana ba réunion zo za nango mais mali le koti makasi ba spectacle Angola bamsu ba lobite ba panzanati bamsu ba lobite awele la pouvoir kuna ba wela ga ki bokonzi bamsu ba ba héritier Watanabe kutu ba ki la spectacle Angola ba titana nu ba vana bango donc a tout à tolo na ba oya Congo na éviter le na yambi mo na plateau na biso mais quand on faut expliquer ba téléspectateurs nyonso pour bazo na biso sur les spectacles Angola au contraire nde kutu mikolo so moto yende makasi au contraire nde mikolo moto nde donc yende mikolo te par rapport auparavant na lelo auparavant na lelo so tali lelo ya on a biso spiritas awambo yango déjà balamuki déjà spiritas akabinda spiritas ya kilamba kiash spiritas akazenga donc to komi na niveau moko ozwa idée te dans la minute ya wambu pe balamuki po nga na zota ya kosala ba voyage na Luanda et na wambu na profiter ko saluer ba beret rouge de Watanabe nyonso na kati ya wambo nazomona wana Kade Matumona nazomona Babel Matondo nazomona Souve Azolwa bango pena ba bujaka wambo ba spiritas na otema pembeni na bango siko yango na ngana mselo moko omoni temps oto okenda ngo lelo depuis mokonzi asangisa biso abibino nyonso boza ba spiritas bolingo oyo tokóma nango communion oyo tokóma nango soki otali lelo omona pena ke no possession emati lelo pena possession emati par rapport po mutu oyo toza na ye liboso na biso cordon Alvege Lapulga elongo na mama présidente Amélia Mwanda na trésorier ya Ebindinga bazosangisa
biso donc tozosanganaka na baspiritas oyo bazalaka na babita bazalaka na bazangu kote baaméricano bazali na bafai fond place tout donc nazoyi biso tosangana biso nyonso et puis mikolo oyo toza na baactivité oyo badate ezoya na kopesa badate déjà baactivité ezoya prévu toza na babarbecue toza na badescente na bamarche de santé et puis tozosala eloko moko boye oyo ke si arrivé à mokonzi ekozala awa na mboka oyo Angola Luanda toyeba nde nini ya koencadre mouvement na biso toyeba nde nini oyo tokomarché donc mikolo kutu ezaki toza na baorganisation makasi délégation ya Spiritas ya Luanda général euta okewambo na kati ya délégation omonaki ba mama Milia Mwanda ba Albert Kapuga Cordon omonaki ba président Goga Fortina donc na ba marketer bazalaki na mpona kosensibiliser oyo eza ya wambo nde baye lobby déjà dans quelques jours toza na activité oyo ya Spiritas ya Kabinda donc tokotambola toutes les provinces place tout au Spiritas bazali donc soutenons-nous la main dans la main, l'union fait la force, to pesa les meilleurs aux amours et pas mon konzamboka donc ba pesa les meilleurs na mon konzamboka ba coup de chapeau et pas ya hérité Watanabe Tototombe moto na tembe makasi comme lia toza na information moko biso tozwi balobi litoi na biso zaka libanda litoi moko na kati balobi yo lobi na kati ya Latin Wata ndine eza makasi ordre eza makasi mutu na mutu respecta bandi na ye mais eza makambo biso oyoki ke il paraît badanseuse ya Latin Wata badésobéissaki bamanke barespect lelo baza suspendu toyebi te est ce que eza vrai ke badésobéissaki bamankaki barespect mpo bamérite basuspension oyo baza nango na plateau na biso yo moko meka korépondre na question oyo badanseuse na biso baza suspendu pourquoi bon nengene biso boye question otuni ngai Serge Maindo appartient à Istanbul atuni ngango pe déjà ok yango na expliquer pe koshi visor eza omoni musala eza papa na mama musala vraiment musala oyo ezofaire voyager yo ozokendaka poto air nyonso epesi yo pas ya vie ozalaki na 1 okomi na 3 4 musala oyo ezofaire vivre yo musala oyo ezovandisa yo babengi yo vemaki vraiment c'est que musala faut respecter makasi c'est que faut respecter musala wana et puis la team wata ezana ba norme oyo etambolaka oui eloko olobi wana bato ebele nde eza wana batuni ngango Bosch Koshi Ndongi atuni ngango ayebisi nga bi mekana koexplike biso makambo ya badanse nga mpe nayoki yango kuna kota Bosch Koshi Ndongi ya Bosch Koshi Ndongi makuntwala okolo visor na explikaki nayebisi na bi la team wata eza entreprise au marché bien te au vendre nana babiso pe normalement biso pe to vandaka et ça le mot pe on a sali na commettre même sur erreur pour erreur email na ko commettre pe erreur au moins pe betinga te kobo dans quelques jours aux ananu ya vanda nanu na ko vanda poza musala so na vandi na comprendre que loko na sala ki ba sepelaki na ngote mbala sima na bongisi eza pe na eloko oyo badanseuse na biso basalaki to basala yango bango nyonso nzela moko oui baza 5 ou 6 danseuses oyo nakotanga bakombo te se comportaki bien te ezalaki na matanga ya chef na biso Jerispire oyo nayebi biso et puis na matanga comportement na bango vis-à-vis ya matanga toye kolela moko na biso ya mouvement pe chef na biso maman na ya kufi là toye kolela ye il faut to lela ye tout droit au cœur c'est ça donc bakabola mawana esengo te place eza ya mawa il faut ozala bamanière na bafaçon oyo oki kozala wana po eromataka déjà avion bataka kuna te voir star yebake place oyo ovandi ata ozoyeba te kele mosusu bato bazolandela yo oyo ozosala yebake bato bazonote yango po ofingisa orchestre te yango na lobi il faut ozala na discipline donc basalaki elo moko oyo esepelisaki administration ya la team wata te base comportaki bien te na façon na bango bazalaki na matanga oyo eza baraison mosusu eza ke administration ya la team wata eyebi eza au courant oyo nakoloba na ndenge ya mokuse base comportaki bien te
na matanga et puis ba tiraillement moko boye oyo ezo soigner penate la team wata yango ba vandi non pour le moment donc yango wana motif ezaka yango ba mériter qui pardon te ce qui est ça que ba reconnaître que ba sali mabe autant déjà mutu moko lobi mi baloli ba chef ba kondi ba lobi mutu akozonga pe mutu abite bolimbisanga est-ce que na personne so bolimbisanga bima ki ba mériter pardon te que ba ça la pardonner te omoni soto salera biso mbale tout à trois soto ke biso so ba pardon ba limbisi biso misato yeba ke ba bominde musala lobi okozongela ngo soit ngape na okozongela ngo. Alors, on a une bonne forme, on a une conduite, on a un règlement d'ordre intérieur. Pour la team, on a un règlement d'ordre intérieur qui est place ceux qui ont violé la loi, ont mérité, ont une suspension au paiement. Vous comprenez? Donc, il y a un moni pénal, mais voyage ça. Ceux qui tana bango, on va payer si bango ya kovanda, ceux qui sili, bazonga musala. Mais pour le moment, basé à kovanda. Cause au bavandeli, eza ya ona édition wana, ba se comporta qui bien te, na matanga chef na biso dédé, moi ba tiraillement, baza ba danseuse. Conseil na opesa bango ba danseuse, boye ba kebo ba star. Batala rabino eza honneur ya la team wata. Une fois bosali ba bêtise mo boye ba ke eza neti bozo sous-genre neti lo bana portugais. Et neti bozo sali réputation ya mokonza mboka. Alors ceux qui marché bien te, yango moni suspension. Donc la loi est dire, mais c'est la loi. Donc, il doit en choisir nos monisco, basé à Européen, donc, la raison est en. Ok, merci beaucoup. Obéissance et Zaka Malam Mingi. Moi, na oya obéissaka na ba loi pe na ba commandement ya maître asa mwana oyo akenda musika ba obéir ba se soumettre toujours na kati ya suspension na bango eza indéterminé jusqu'à nouvel ordre na ba temps o ba pesi bango ba zonga na msana bango na tozoko ba to kena so vers la fin potoshite ko bolia na ebike yondo memi message ya la team wata mobimba na minute bango nyonso bazo pesa matoi bazo linga bayeba ko bolia makamnini o alobi kuna siko la team wata baza partout dans le monde na kati angola de kabinda akunene message nini o repesa na ba la team wata nyonso message ya espoir message o ezake bato baza toujours posé bavana matita mbesu baza la si baye baketoza na biso ya osepela na introduction oute kolobela ke la team wata epesi biso magoda epesi biso batitre oyo nyonso tout ozala yango ozala yango toza yango na marché ya avant ke tokoma na question na natino na magoda na yebi ke yango mtelemema biso ti décembre 2 mois déjà tozokota bientôt là tozaka na magoda ti décembre to tozozela susu eloko moko ya sika oyo ekebinisa la team wata mobile. Non, l'album du groupe déjà, déjà bientôt déjà tous a servi. Tous a servi bah différentes dates, ils ont quand même marketeur international ou la team wata. Oui. So bah pesi bah date wana ndé to bah pour dévoiler secret na biso, mais pour le moment tous a na zala. Pour le moment tous a zala wana magoda et puis tous elati finissage ya l'album du groupe pour bazala kata studio. Pas ça finissage après bah servi biso pour les ali bilay na biso. Donc pour le moment tous Nazala magodeza on a signé les marchés. Ok, merci beaucoup Kobolia. Tozoko ba toujours ya kolobeze belé tande ezopime na biso makambo to toloba. Dernièrement abuti ko zana lufu. Na mona na réseaux sociaux ba baso publier que notre disciplinaire azana prison na mbanza Congo so ina lufu so gi wapi ba msuba lobi azui. Donc ya lingika toujours la team donc ba onga ba batawata a partir prison pour le mouvement. Et les pourtant que l'histoire qui est louf babi que moto na tembe azakuna na lufu abeta ndule magodezo ningi sa lufu nyonso siko na motamo ka quelques jours 2 jours 3 jours to garabo discipline a koti boloko ezaki nde bon eza elo mo boye oyo baka power manzaka power wata abito yoka na biso ba les ondi omoni batamuki bazani balinga bayoka shit ya moto oui on a réseau social na landiango trop oui ambiscade ezalaka
eza première fois ya mbiscalité eza mpona linga apeka mosala nanga même mape esalama na voyage ya concert na biso ya Stade des Martyrs oyebi be concert Stade des Martyrs biso na boss Chimanga billet ebunganga na lufu mais nakenda concert nazonga elobama nde mosusu donc ozwa su deuxième fois lisusu oyo ke toke imprévu esalami nde nakobungisa badocument nanga imprévu esalami badocument ebungaki et puis nakozonga na biso toza na baforme ebelele mosusu oyo tokutaka baagent ya l'état na kati ya babarrière agent mosusu okokuta ye oza na on en ordre mpe ozo explike ye ke nauti esika boye nazokende boye tala mais acomplike yo omona complication wana esilenga wana te ekomaki ti bamemanga na prison. Moi j'ai fait 6 jours presque à une semaine na prison ya Mbanza Congo ya Kinzao, 6 jours presque à une semaine. Et puis na pesi merci na batu oyo ba Juda Kingai na administration na ngai la team wata na pesi mama présidente Amélia merci na nenga Juda Kingai na pesi yedi ninga merci cordo avec Japon da bato ba sunga kinga batela ki ko ba ko zaka te sika wana pas au méritant te malgré tout ça ambiska bia musala donc ya ngwana ba ya star nzamba mibale ba président Goga Fortina batela bi babité toko tiki place wana te zambiska da musala bon eza musala o biso topona et la kisite ke ya ngombe e ko lembisanga ko servir aux ali mouvement na biso les ambiska da musala mais Dieu a fait grâce na zape na batu na zakana bino na zana batu oke sur ba yoki likambu ba olandela mpe vite po pas salvanga na likamo boy donc ndio monto kutani sous lelo eza na grâce à Nzambe mais ça qui risque na risque on na batu muso mape moteme suki abibanda lelo na démissionner na ngana la team wata bon kwa nyo ko sala ngote non omoni soki olingaka eloko no pana kati ya motema oyebena ke no vraiment aza yanga ya kati ya motema oyo mo mokonzi alobaka bi ebembe ya kopola elelamaka kaka na bana ya papa na ye elelamaka na bakolo nango soza mokolo nango te okokolela ebembe wana te donc nazwa baku te tellement nazala déjà na esprit wana ya koservir mokonzi ya mboka na kozala wana naza spiritas j'aimerais spiritas naza wana pena ya tembe et que soit ba circonstance soya na ko défendre ka mouvement nanga donc naza wana to banga na biso ba obstacle te musique na ba façon belé. Merci beaucoup ma petite sœur propre maman Ike Élisée Tchocha ya mwamba nguba Élisée ma grosse salutation à yo place aux alliés ya yo ya ngwana ya musuni. Merci beaucoup toke na suka poto chite message ya suka koza nini na yebi ke tolobi nyonso te tozongaka lisusu poto lobela magoda ti décembre déjà babi yango ka eza na terrain na yoki no frère na biso moko na tanga kongo ka betelo ko sebe na bana nzambe batu bazo bana ba commenter wana na magoda na minute ba ko so na musique ya moduté pour le moment ezane magoda simindo kazala pour le moment olanga yango na koloba na public et surtout ya biso ya ngola Luanda conseil ka ona opesa eza merci na musala auto sala to pesa le meilleur et pas mokonza mboka na ba différence cellules nyonso o eza na kati ya Luanda awa biso tout ozala ini soki toza unité tokobunga nzela biso nyonso lokola yemo mokonza mboka fongola biso motema abibo kende bosa ba descente place nyonso ba selili ezali bosangisa bato yango message makasi o na yaki nango vraiment yangola Luanda po lobi tozaki na Kazenga tozaki na Kazenga pona kosangisa pe ba spiritas ya Kazenga et puis na profiter ko pesa mbote epai ya Virginie la Cayotte oyo Virginie la Cayotte oyo ameka penza ko sala analyse abi na moni niveau obozoki nango eza pena niveau moko international donc tozala inhibition nyonso ba spiritas to la naka ba instruction oyo zo likolo ti na se na ba différents postes oza na poste te ko envier poste ya moninga te ba biso pe to yaka spiritas to yaka na ba poste te mais ti batali ke moto selon
andamento nae selon marche nae aza disciplinaire après batali selon marche nae akoma RP relation publique ba spiritas donc yango wana conseil makasi na opesa bino yango wana totala o ezali ba date na ba événement na biso o elobi Bosch Koshi ndongi makutwala nzambe ya visor AFC biso abi tozo féliciter bino mingi façon o bozo za na kati ya Angola Luanda bon marché bongo et puis na ngena lobelo mo boye soki tokozala biso nyonso ini toyebake makambo minene ndesko ekoyela biso voilà donc conseil na pesi yango na baspiritas nyonso ya Angola donc conseil makasi na pesi yango. Merci beaucoup na maître Koshi Visor na Simex Koshi Visor et même 10 millions de fois répété ma vérité ma question de bandela Koshi Visor papa ayo yango ba grosse salutation na kati ya Simex yondo simbi Simex pêche congolaise et tout tika musana yo et toujours de l'avant to comme na na suka nazaka na posa ya liloba moko message moko o adresser na ba spiritas nyonso na kati ya mouvement na bino nyonso ba spiritas ya Luanda ya Angola te ya Luanda donc bino tu conseil nini o ko pesa bango place bazata bazo landa yo na musika baloba merci mwana mai. Ouais, conseil ezaka kende kana utu bandela soki tozo yoka mingi yebaka to sa o eza ya bien liboso babi yoka ebele lobande muke c'est ça topesa biso nyonso litoi na administration générale po ezo kambama na cordon na biso avec la pulga topesa litoi mingi et pas maman présidente na biso Amelia Mwanda topesa litoi et pas assistant ya star Fortina Gogan topesa litoi soki tolandi biloba loba ya bato tokoko servir mokonza mboka te et puis ba bravo ba félicitations na moni ke biso tout ozo marcher penza bien conseil na opesa yango wana to respecter ba réunion na biso et puis mutu tout oyo azano no enregistrer te mutu tout oyo msusu azwaki appel wana te ya ko remettre ba photo passeport na ba différents groupes nyonso tozali na kati ya Londres na ba différents cellules ya ba spiritas topesa ba photo passeport na biso mututu azala identique mututu azala identique a marcher na makaro na ye po ezo signifier que aza spiritas donc tout l'anglais ba instruction to bebisa mouvement te et puis bato ba lekara mingi na ba écran leti biso to lekara mingi na ba écran conseil na opesa ezaka que il faut que zala na message moko boy ozomona eza professionnel c'est ça so yebi ke na on leka na TV zala message moko eza professionnel zana ba argument moko boye po eza solide OK place administration vandi place mokonza mboka héritier wata vandi alandi le msusu emission comprendre que mutnanga leki asololi o ngana lingaka on sait na opesa biso muto leka na ba TV yango wana donc na profiter mbote ko pesa na quartier latin masana ngai GG photo na congolaise na pesi mbote na gesho ya judo ba joyeux anniversaire et puis na lingaki na meka ko solution pe mama Amelia Mwanda na mona epatini linga sous message tia zo tindelo message wana ngape na zo message na ye abiye sa vérité makese na kolinga ko savourer o ezali ba sentiment nanga na ba spiritas nanga na yepe elongo. Merci beaucoup. Merci. Donc message ya wana commissaire ya maman présidente Amelia Mwanda ba joyeux anniversaire invitation bien reçue ya wana falon mwika biso ba spiritas falon la japonaise Même il y a des spiritas, il y avait un ruisseau, 2-3 coulées béton. Vice-président Fortina Gogan. Fortina Gogan. On a profité au Pessambo, pas ancien Zimbo Yandinga depuis Bruxelles. Ancien Zimbo Yandinga depuis Bruxelles, Fatou Schmidt, la PCB délégation Bruxelles. Il nous trouve à solide, ancien Zimbo Yandinga maman, merci beaucoup pour la radio. Donc, la PCB, merci à tout maman, à la prochaine occasion. Je vais dire que tout ça, merci Zamba, ancien Zimbo Yandinga maman, depuis Bruxelles. Merci beaucoup. Ancien Zimbo Yandinga depuis Bruxelles. Ancien Zimbo. Aïpsenga bisola na vima bientôt tout ça makamo OK to betela mo tuté ba osuka kaka vraiment
namoni to comme na suka tozo chiter déjà message eleki kitoko namoni invité à lelo aza bien posé azoloba bouger te atatone te donc azana lati mwata nyonso na kati bantrai na ye azobimisa kaka donc place atelemi balobi le robinet qui coule lelo atelemi kaka azoloba mai ezobima yango moko vraiment ça va asepelinga makasi azoloba avec sagesse azoloba avec discrétion azoloba pena makambo ye moko ayebi donc émission na biso ezalaki kaka mpona kopesa message na lati mwata mpe na bafan tu ya héritier watanabe moto na tembe tokomi na biso na suka na profiter ya kosalue Mbuta Mbila Machakado en direct de France précisément na kati ya Paris bambote na bino nyonso baolingaka mama vérité makese niki la polyvalente autrement dit place alobela yango wana point ezalaka te pose ezalaka te autrement dit 4 fois maman mbote na bino 4 fois mère ben itatunaki yo ben itatunaki yo ya lemba bazaki bango na Samira Mekawata vraiment aza mutu moko boya félicité o abimaki akendaki ko assister ko représenter biso ba Spiritas ya Angola elongo na mama Tisido na funérailles ya mama ya chef d'orchestre na biso auta ko kufa bakendaki ko représenter biso Samira Mekawata ba félicitations vraiment au défendre biso ba Spiritas ya Angola mama Tisido ben na pesi mbote et puis na bosanité Malachi qui est Malachi qui est Congo ouais baza na bango ba délégation na pesi bango mbote donc merci Zarande bongo bolingo merci Samira Mekawata donc na pesi mabiala mbote donc na pesi bureau na nganya so congolaise mbote on important même sur un message ngena passer en wana comme information la team wata ya Angola donc yango wana na kati ya congolais soto landi bo ese trotele mara no kite Dadi Bitodi mwana mama na kati ya congolais pe staff na bino nyonso bisika wapi Dadi Bitodi ya opesa makambo na congolaise ya bino yango yo wana tokomi na biso na suka na sima ya caméra Josué mema biso ya kotelema wana tokokabwa na penza na invité na ngai vérité ma TV na CP vraiment ngati senga kitoko na sozo nginga na pola mama président na émission na botasi ya mama présidente Amelia ndeve makatelemi boye vraiment yango wana namoni pena Toma Maisha molongani ya mama Lora Nzambe ya basi donc na pesi Chiko Mbote Chiko Koshi Visor aza mutu mo oya sunga pena musanga biso mingi yekomoni boss Chiko Ndongi Makutwala ya na biso boss Chiko Ndongi Makutwala donc yango wana yo ato baluki na zozonga kaka mama présidente na biso mpona bapasi na ye kobanda na likolo ti boomona vraiment ke boye botambusi ye boye ti bomatile boye mokasi ya mama présidente Amelia mpona ye ngaso bateka caméra ka rek mbala moko omena loba makamera na balobi Amelia Mwanda notre maman présidente bacoup de chapeau assis vraiment merci fallait nous ka ba Spiritas retiana kasha ya mboka lelo ya biso ba Spiritas il y avait un réseau de trois les béton ba subiché Serge Maindo kobosa na te ya biso ya Alex Tambul na maboko président des Zika Sport salut à tous les Spiritas Cordoal Veza Pouga Samira Meka la Prinole des messieurs Yadjo Malanga